Depuis 2003 jusqu'à ce jour, Nazali Kokundela, intérêt au peuple congolais, 20 ans d'élite depuis Kinshasa, Lelo Naïna Mboko, ça fait 13 ans, en 2010. Nazo continue l'élite Kokundela, peuple congolais, Tolingi, vraie indépendance politique, économique, sociale et culturelle. Mais baimbo comme sous pour lancer qui tout ça qui ba fiche tant to baki qui tokoyamba Bishop Élysée baimbo comme sous ba mituni balobi eloko nini esali Bishop Élysée to za ba vidéo eza na ba vidéo mususu ko ezaki ki ozaki ko critiquer pouvoir ya mwana mboka Félix Tshisekedi mais to lamuki ka tongo moko boy to komi komona Bishop Élysée akomi kolobela ba action oyo eza ya chef de l'état to ebité ba sombio to nini. Ngai na bundisi Paul Kagame na bundisi Joseph Kabila pendant 18 ans. Mais on a bandé pour le Moïse Katumbi. A sali alliance na monsieur Joseph Kabila. Ba konsi bande konanga bakatange réconciliation katangaise. Bakatange basali na posa réconciliation te. Et voilà qu'il y a réconciliation, il y a Joseph na Moïse Katumbi. Alors, na bengani na asus na babote. Et Moïse Katumbi a bandit Kokundisa Baluba. Y avait-il un conflit au Katanga? Non. Ma konsi bango. On a dit Joseph, na Moïse, Asangana, na Kagame. Les trois cas. Kabila, Katumbi, Kagame. Bandingi Mbokate. Alors, neti moteur azana na Kabila. Tokolo kanana ete. Mais moteur yazo bunde na mabere tokolo kanana. La déclaration à ça pour Boyoki à Boyebi Ango. La déclaration à Moukeba à Boyebi Ango. Alors, si on a un homme qui n'a rien de Congolais, il n'est pas nationaliste. D'abord, il ne peut pas être nationaliste parce qu'il n'est pas congolais. Banda Bandeko Bakoufi na Goma, il a une émission qui est d'investigation. Mais la vie humaine est sacrée. Et la RDC, notre nation, elle est aussi sacrée. Bateau Batambola qui contre Monesco. Pour nous profiter là, il y a un mouké. Batambola contre Monesco, na force, il y a État de l'Afrique de l'Est. Batambola, Babos, on a dit Mbango. Plus de 10 millions de morts. Plus de 3 millions de déplacés. Des femmes violées, des hommes violés, des enfants violés. Congolo Bosani Ango. Merci Ndeko, le journaliste. Mais baza bande ko na biso ba congolais o pe bazalaka na diaspora mais lelo yo ko ya ko postuler awa ba misusu ba postuler comme ba député ba misusu pe lelo baza ko postuler pe na présidence tango za ko mona ba action ana analyse nezo zani moteur abunda na diaspora comme combattant résistant ce qui a été postulé je trouve ça normal. Mais il y a des Congolais aux États-Unis, France, Belgique, Afrique du Sud, partout. A Tikala Kobundate na 18 ans à Joseph Kabila. Ayo qui est député dans un foot à 21 000 $. A qui a défilé dans la banque pour y postuler. Peuple congolais moutouna pour voter. Mais pour nous qui basent dans le Canada, Kinshasa, Afrique du Sud même à ça là et l'autre côté. Pour ailleurs qu'à rapport à 21 000. On a tricot, na bière en kosombe na yo, basa bata ko voter te. Tala ba député basa wana lelo. Mingi ba lubela ka peuple te. Basa ko défendre le peuple te. Ba o ba ko postuler pour la présidence. Basa ba fantirer. Obi kezo se kisanga. Na kati une opposition tozo na candidaté. Azali Mobomi. Joseph Kabila c'était Hitler. Moutouris a dit qu'il y a PPRD, Abima, c'est la partie politique, Asa Moutou a voté. Congrès et Salami na Kinshasa. Résolution Kasibo désigné comme candidat. Oui, et quand nous sommes Moutounioso, Togoyi politique, il y a chaise vide. Nous, opposition indépendante, parti politique La Sentinelle, Togoyi politique, il y a chaise vide. Candidat à la l'élection 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. 97, Nazali na demiade. Nazali qui na demiade. Alors, comment on a Joseph, un Rwandais tout.
Comment nous prendre aux amis GLM, groupe Lito Mobote. Laurent Désiré Kabila Atika nous prendre Wapi na Kinshasa. Laurent Désiré Kabila Atika na Joseph nous prendre place. Laurent Désiré Kabila na le prendre na Kinshasa. Azana rebelle. Aïda le prendre na Kinshasa. Mais bien avoir provocation pour un étranger. Que là c'est atteint. Lingala a yébité. Lingala, je donne Kabila yébi Lingala te. Bandekone, soit disant bandekone, yébi Lingala te. Dès que tout le monde a moi mboka Marcelo, tout le monde a moi mboka Marcelo, ko la musamo we, oh ça kufa déjà 8 ans, ko lo baki papa we mandé à commissi lelo ba jeune boyé, aux autres préférons son bailamba ya cher, mais aux attendant quelque chose dans compte bancaire. Est-ce que maloba wana ils ont makambu eza biblique, eza hors bible? On reconnaît un arbre par ses fruits. Message en disant avec amour, sagesse et douceur. Oh babimi libanda. Moi mboka Bosco, pasteur Bosco, kokende kolobela makambu ya fali na cher ke fali na minito aza numéro 1 mutaleki azate so fali asimba kisi eloko nini ezangi bino pe bo simba kisi. Pasteur est-ce que koloba na batu so ezake muninga na simba kisi eloko nini ezanga yo ko simba kisi? Bandeko mingi babungi nzela. Évangile ezali koteya sango malamu ya Yesu Mastia. Bate ya Yesu batika bendividi batika balanga nzembo balakisa batu Yesu ba réconcilier mokili na Nzambe na nzela na œuvre salvatrice o salama de kulusu. Bila na eza négatif. Bila ya ngobila eza négatif. So lobi ke mwana mboka ngobila o se lo te to tuko mona auti ko sala nzela ya route elenge sa route wana ezala te bana makana na minto bazala ko sepela mabe. Ngobila c'était pro Kabila. Ngobila alingaka chef de l'état te. Ngobila azali na sima ya bagwande tuti ba kubewa. Ngobila azali moto mabe mokomi. Merci pour vos accords toujours ébélés à Kolanda Bisso, na kata chaîne Okitoko, Eza Totonga Congo Télévision, Totonga Congo Télévision, chaîne Moko Oyo, Toche Ango, Ana Pona ko informer bino na moment nyonso to. Kaka lolengi to sila ko la pana biso na bino, contraire biso na bino ezala ke biso toza ko la kisabino maramniza ko leka na République démocratique du Congo, maramniza ko leka na Afrique, pourquoi pas marambo eza ko leka na monde. Donc tozalaka wana pona ko informer bino na moment nyonso to oyo esengeli. Alors l'actualité est vraiment ébélé. Il y a Kosola pona mon komolelo. C'est toujours moi le vôtre Starly Lima, autrement dit car c'est capable l'homme le plus difficile à gérer. N'est na télémi liboso na bino pona ko présenter bino émission ya mon komolelo. Émission ya mon komolelo na za kosala ngona mutu azana nzela ya libanda, donc ekozala vraiment en duplex kaka ndenge zalaka na mwana mboka Bishop Élysée Oafani na mboka ya Afrique du Sud boyebi boyoka kae bosepelaka na ye na lolenge amanyolaka vraiment na makambo yoto azalaka clair pe vrai. Alors tokosola lelo vraiment ebele na mwana mboka Bishop Élysée bozalaka wana scotches monté pona kolanda biso vraiment na émission ya mokomalo. Alors na kopesa matondo tope merci na Maman Rachel Ngoyi ou apesa Starly Lima confiance et na kumbe la chaîne oyo. Merci aussi pe na papa Kyungu tant tozo mona maman toza komona pe papa pemeni, donc merci na papa Kyungu oyo pe apesa ka zana kaka Starly sala ou Starly zongisa ou Starly sala ou Starly zongisa bwe. Merci pe na ndeko Eldi ozana sima caméra so bomoni na bimi beauté to so ki abendinga na banda ko abino, donc merci
na Eldi Shaliba et merci na Gira Lima ou akozala kuna na montage pour na remonter ba élément ya mokomalelo. Merci au pe na Steve Kambanga donc de quoi aza ko assister biso awa donc sans plus tarder tous qui est directement par rapport à l'actualité tout qui est sur la moi mboka Bishop Élysée. Bishop Élysée, bonjour. Bonjour moi mboka ingénieur Star Lima. Merci beaucoup Randengo ya mbinga na mokolalelo. Merci Baimboka tango avant to zoyo Baimboka bazaki vraiment ebele ya kotuna tuna ezape mba liboso ya kozwayo to solo laboué pour to zoakayo souvent msusu to zoakayo kaka ya duplex bayo kaka voix mais lelo to zio vraiment en live au sola na balamboka o bazako kolanda yo ce qui obi o expliquer na moi minute mukie bazako kolanda yo Bishop Élysée aza nani. Je suis un prophète Bishop Élysée, fils de l'archevêque Coutinho Fernando, et un mouvement citoyen Sauvons le Congo en 2003. Na bandi lit nanga en 2003, na mouvement Sauvons le Congo na Kinshasa. Mon père spirituel, c'est l'archevêque Coutinho. Depuis 2003 jusqu'à ce jour, Nazali Kobundela, intérêt au peuple congolais. Maintenant, je suis au sein d'un parti politique, la Sentinelle. C'est-à-dire parti politique, il y a opposition indépendante. Dans une opposition radicale na Kinshasa, dans une opposition républicaine, mais je suis le leader de l'opposition indépendante. 20 ans d'élite depuis Kinshasa, Lelo Naïna Mboko, ça fait 13 ans, en 2010. Nous avons continué l'élite au bout de la peuple congolais. Tolingi, vraie indépendance politique, économique, sociale et culturelle. Voilà notre vision. Le Congo avant tout, le Lingue Bishop Élysée ou Tukoloba, vision la bineza le Congo avant tout. Mais Baimbo Kamsu support to lancer qui to ça qui ba fiche tant to ba qui tokoyamba Bishop Élysée. Baimboka mususu ba mituni balobi eloko nini esali Bishop Élysée toza ba vidéo eza na ba vidéo mususu ou ezaki ki ozaki ko critiquer pouvoir ya mwana mboka Félix Tshisekedi mais to lamuki ka tongo moko boy to komi komona Bishop Élysée akomi kolobela ba action oyo eza ya chef de l'état to ebité ba sombi yo to nini na sepeli na motuna na yo peuple congolais esengeli sala ba analyse. Na sepela collègue la journaliste au bazar mayele lokola yoza universitaire. Moi mboka Félix Antoine Tshisekedi a zui ebonga a prêté serment a ebisa biso ete Joseph Kabila sa partenaire naye na Paul Kagame. Ngai na bundisi Paul Kagame na bundisi Joseph Kabila pendant 18 ans. Mais maintenant na moni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akabwani na Paul Kagame comment ambassade ya Rwanda eza susu na mboka na biso te société d'aviation Air Rwanda eza susu na mboka na biso te usine ya contraté ya raffinerie ya or na Kigali ekabwani Kagame azalaki baba lokola Joseph Kabila akomi kibilobela bango nyonso ba Rwanda bakomi bilobela. C'est que mwana mboka akabwani na banguna ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi akabwani na Joseph Kabila, akabwani na Paul Kagame. Oya abundisi biso pendant 27 ans, 96 akoti na mboka na biso na 97, kilelo azobundisa biso. Félix Antoine Tshisekedi akabwani na ye. Alors na rejoindre ye po na moni ete ndeko azalaki na ba stratégie na ye oya bombelaki biso peuple. Lelo Antoine Tshisekedi, chef de l'État azobundela Congo. Azobundela peuple congolais. C'est pourquoi que c'est l'équipe moko na bandi kolobela ye. Mais on a bandi kolobela lokola Moïse Katumbi. Asali alliance na nani monsieur Joseph Kabila. Ba konsi bandi kunanga bakatange réconciliation katangaise. Bakatange bazali na posa réconciliation te. Et voilà qu'il y a réconciliation, il y a Joseph, na Moïse Katumbi. Alors, na bengani, na asus na barote. Et Moïse Katumbi a bandi kopundisa baluba. Atindi Daniel Disafu, atindi Mukebai,
Tokobomabino, Tokosalakoye, D'accord. Mais moi, j'étais avec toi, je suis Moulouba. Mais je suis pas Balouba. Ah, entre un ami et un frère, le choix est clair. Entre un ami et un frère, le choix est clair. Voilà. Donc, ceux qui Tolandio Kitoko, c'est-à-dire au Kabouena Moïse Katumbi, parce que a commis Kobundisa Balouba. Tout à fait. Les premières causes, raisons, à Sali Alliance na Kagame, à Sali Alliance na Joseph Kabila. Bakosi Bandekunanga Bakatangé, réconciliation katangaise. Est-ce que les Katangais avaient besoin d'une réconciliation? Y avait-il un conflit au Katanga? Non. Bakosi Bango, pour la nini, Joseph na Moïse, Basangana, na Kagame, les trois cas, Kabila, Katumbi, Kagame. Balingi Mbokate. Alors, neti moteur azana na Kabila, tokoloka na été. Mais moteur yazo bundela mabere tokoloka na ye. Ndana vandi na Katumbi plus de 12 ans, 2011, ti tokabane na année. Mais azo lobela kaka Salomon, mais Moukeba est en prison. Ça fou, bazo lukadukaye. Mais azo lobela kaka mutu moko pour quelle raison? On est kadi bango. Ba yebani, mais ngai nazo baboye. Na kaboni na Katumbi pour asali alliance na Kabila na Kagame. Deux, azo bundisa baluba. Moi je suis Moulouba. Faut le baro. Juif agotika la juif. Pakistanais agotika la pakistanais. Je suis Moulouba. Na sali na yesi kamoko. Ma baluba bundisa baluba. Ba déclaration à Safu boyoki aboye biango. Ba déclaration Moukeba iboye biango. Alors si on a Moulouba na dima yo qui n'a rien de congolais. On a bundisa baluba. Baluba sali yoni. Il n'est pas nationaliste. D'abord, il ne peut pas être nationaliste parce qu'il n'est pas congolais. Donc voilà un peu pourquoi on a Kabon Naye, n'a pas beaucoup de la mabélé, dans la carte opposition indépendante. Notre vision, c'est le Congo avant tout. Et j'ai compris maintenant. M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, a Zobundela maintenant Congo. A déboulonné Joseph, a déboulonné Kagame, il n'a travaillé que 2 ans. 3 ans, il fallait déboulonner Joseph Nakagame. Il n'a travaillé que 2 ans. Misale Zali. Merci à Tokota directement na ba sujet na biso o tobongisa kito solana Bishop Élisée Baimboka o bazolanda no emono na bato nyonso to bazolanda yo a na chaîne na biso to tonga Congo TV. Mbote na ngana ba na congolais nyonso. Na pesi mbote na ngana bandeko balanda to tonga Congo. Na balingi Congo na balingi Congo te. Na pesi bino mbote. Nous au sein de l'opposition indépendante, dont je suis le chef de file et le leader, le Congo avant tout. Merci. Congo avant tout. To kende directement. To mona ki Baimboka o bakende ko réclamer na Goma bakende ko réclamer départ ya Monisco. Mais comme na ki ba JR o baza ba garde républicaine ko beta bango masasi. Tango na omona ki ba mort ya bandeko na biso na action wana et ça ki o comment? Écoutez, dans un mouta d'émotion, banda bandeko bakufi na Goma ti lelo sali émission te na sala d'investigation. Bato bakufi na Goma matanga na Rwanda. Omona ngwa. Bato balega ba Congolais bakufi na Goma. Pourquoi deuil ezala na Rwanda? Congolais lingi banalise te. Congolais c'est mouta d'émotion. Bato bakufi na Goma. Mbala moko matanga na Rwanda. Likambona masolo eza minene to sala d'investigation autant convenable na koyanola yo mais le komo ya mutuya la vie humaine est sacrée et la RDC notre nation elle est aussi sacrée. Bato batambola qui contre Monesco pour na profiter na ya nolo muke batamboli contre Monesco na force ya état de l'Afrique de l'Est. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi akobundisa bango pona nini akotinda bato babeta bango masasi pona nini batamboli contre Félix te contre pouvoir na ye te contre Monesco akobundisa bango pona nini ya boire ya manger peuple congolais sosola bokeba na bapoliticien bayebi politique te bazomema bino na libunga matanga eza na Rwanda bato bakufi na Congo omona wapi. Merci.
matanga eza na Rwanda batu ba kufi na Congo mais komona pe ba ndeko bazokolobaki ba sali procès o ezaki balongola pe to monaki balongola ki gouverneur militaire o ba remplacer gouverneur mususu mais babi ba imboka mususu pe o basila ko kufa procès etikala o sa maté mais pourquoi ba précipiter ko sali sa procès wana? Je suis un homme sage, un homme intelligent, un homme spirituel. Ce qui balobi basala procédé mais ngana za de sengo komona na 5 ans ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi ce qui li kambe zali procès zali tomoni procès ya monsieur Kabund procès ya Salomon tomoni ba osala ba investigation ya liwa Cheribe Okende maintenant Joseph le dictateur le sanguinaire Mobomi le Rwandais touti babilo ba koizala kite babomi bato esili bato bakosali massacre ya tingi 300 000 personnes bakufa na kama Joseph bakongolais babosanaka likambo mbango plus de 10 millions de morts plus de 3 millions de déplacés des femmes violées des hommes violés des enfants violés kongolais bosani yango botika mitema mabe. Merci ndeko le journaliste. Lelo yo tomoni bandeko mususu bauti diaspora bandeko na biso to bandeko mususu te poso to bandeko mususu e malokola baza bapaya mais baza bandeko na biso ba congolais o pe bazalaka na diaspora mais lelo yo ko ya ko postuler awa ba misusu ba postuler comme ba député ba misusu pe lelo baza ko postuler pe na présidence tango za ko mona ba action ana analyse nezo za nini? Analyse bangeza boy 1 moto ya bunda na diaspora comme combattant résistant. Ce qui a été postulé, je trouve ça normal. Mais il y a des Congolais aux États-Unis, France, Belgique, Afrique du Sud, partout. A Tikala ko bunda te na 18 ans ya Joseph Kabila. Ayoki ke ba député bazo futa bango 21 000 dollars. Aki a defimbo na banque pour ya ko postuler. Peuple congolais mutwana ko voter ete. Confronté était avec au sein de la vie Boumounaye. Ceux qui nous congolais à qui boyebi, à qui combattant ou combattante, résistant, abondé sa Kabila à 18 ans, avec au postulé pour voter. Mais pour nous qui basent à Baouti, à Canada, Kinshasa, Afrique du Sud, même à ça là et l'autre côté, pour aller qu'à rapport à 21 000. On a tricot, na bière, à Gosombe, parce que tu as voté. Tu as un député, parce que tu as de l'eau. Mingi balobelaka peuple te baza ko défendre le peuple te et c'est une constitution mboka na biso ba réviser yango batikalité na 5 ans article 217 dans le Bible article 217 la constitution taillée sur mesure na Joseph Kabila et lobi soki tozala conflit koko sonné ko le mususu toko céder eteni ya mboka c'est la balkanisation donc on a balobi non Félix a balkanisé Mboka. Non, c'est Joseph Kabila, il est dans la constitution. La députée là, bavandi basala kani. 21 000 dollars ici. Et ça m'a mingi. Bao ba ko postuler pour la présidence. Baza ba fantirier. Congo est un sous-continent. Nous, au sein de l'opposition indépendante, notre parti politique, la Sentinelle, est très jeune. Toti qui 5 ans et kede. Na 2028, tu peux postuler comme candidat à la présidence, tu peux postuler comme député à niveau provincial et national. Mais précipitation à Nini. Congo est 80 fois qu'on est là. Mbogo Belgique, 8 fois qu'on est là France. Yo yeka comment voter ngal. On défie bon on a banque. Non, non, non. Bilo votre ligne à côté. Au moins combattant, au moins résistant. À Bouni 18 ans contre Joseph, avec postuler, ça va. Mais ma candidat, eux qui sont c'est que ça va. Na quand une opposition, tu as la candidaté. Na quand une opposition, candidat à tenir face devant monsieur le président Félix Azade. Matata Antonio, Azali Mobomi, Azada Alakaki Batu, Bukamalon Zokakate, Mine l'école, projet de sa salaire à côté. Moïse Katumbi, na 8 ans et 8 mois. À ça, de l'autre côté, Ndana Kolobaboye, Motonio soit Joseph Kabila, à l'ongo à ça du parti politique naïe, Congolais pour voter était. C'était un néo-nazi. Joseph Kabila, c'était Hitler.
Mutu zo zali na kati ya PPRD abima sala parti politique na ye aza mutu akovote te. Mutu nyonso tu oyo abima na kati ya PPRD aza mutu ya kovote te wana maloba ya Bishop Élysée Lolenge aza koloba. Mais bayimboka pe batuni yo pe oza koloba kaka na libanda. Eloko nini ekoki kozanga yo pe oya pe kolobela awa na kati ya mboka to bunda ndenge bandeko pe baza a bazobunda. Batu wana baza na kati na ignorance. Zela na ebisa yo na bundi seta na Kinshasa. 2003 Mouvement Sauvons le Congo. Il y a Chebet Coutinho Fernando. 2003 jusqu'à 2010, Nazari na ville à Kinshasa. Na bondi na kati ya Mouvement Sauvons le Congo. Kabila akangi papa nanga Coutinho Fernando. Akangi Bishop mon père, mon collègue, son interprète, à ça 5 ans en prison. A Chebet Coutinho a 9 ans en prison. Na bondi 7 ans. Na beti shit ya sima. Pour mieux sauter, il faut reculer. Na zongi, tous ans de se préparer. Makamune se à Koloba Wate. Congrès, il y a parti politique na biso et où tu peux ça la Kinshasa. Il y a un leader, il y a parti politique la Sentinelle. Congrès, ça la Kinshasa. Pardon, Diana Bishop Élysée. Congrès, il y a parti politique na yo et salami awa na Kinshasa. Et salami comment est-ce qu'un parti non a planté awa besoin d'un siège awa? Na lobi na yo, Makamune se à Koloba na réseaux sociaux de. Congrès et où tu peux ça la Kinshasa. Congrès et salami na Kinshasa. Résolution Kasibo désigné comme candidat. Oui, et quand nous sommes Moutounioso, Togoyi politique, il y a chaise vide. Ouais. Parmi tous les candidats et opposition, Bazali, candidat et Mamindele, Baningi Bason Gisabiso na 2001, le Lengetan Laurent Désiré Kabila Koufaki. Congolais, Zela Nasili Sandeko. Motonio Aouti na PPRD, Aza Moutou Yako Fotete. Nous, opposition indépendante, parti politique La Sentinelle, Togoyi politique qui a chaise vide. Candidat à Bino élection 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Candidat à Bino na 2023, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Chilombo. Merci à Baimboka, Bazako Landa, Bazolanda, vraiment bien. Bon, Tokende, Tomoni, chef de l'État na États-Unis d'Amérique, ko Zouamaloba nae, asi Koloba, alobike, M23, donc, yé, Azao Koloba ke, M23, Bazalokola, groupe criminel. Alors, groupe criminel wana ndenga zana akoki ko négocier na bangote. Tango Olanda ki maloba ni sala ki okomo. Nazana choix. Na dingala ne sengo. Ne sengo. M23 uta na CNDP. CNDP uta na FCD Goma. Tango FCD Goma kota ki na mboka na biso. Basoda basati lelo. CNDP basala ki brassage na monde entier etikala kosala matin. Ennemi à côté na armée na police. M23 na tama Joseph Kabila ba côté na armée pe na police. Moi na mboka boyi ko négocier na bango. A boyi il a raison. Les autres na kati na infiltration na armée na police. C'est Joseph Kabila. A comme dit melo kwa ndenga na ke. Et moi on na monique moi na mboka za patriote. C'est pourquoi au sein de la Sentinelle to monique ba tous les candidats oyo baza ya ba mindele. Natala ndekolokola mukwenge azana basise politique te. Il n'est même pas na Bukavu mais na Panzi alo bakiaza candidat bandundu bayebie ba Congo bayebie Kasai bayebie Équateur bayebie. C'est comme docteur Kachala bato na lose qui ça m'aventurier mais au moins ba Congolais mususu te tondigi aza docteur la médecine na politique il y a deux choses différentes. C'est pourquoi nous, au sein de la opposition indépendante, une politique qui a chaise vide. Quand notre candidat en 2023, tu peux soutenir, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et en 2028, tu vas la candidat de la présidence. Tu es comme Joseph Kabila. Autant Joseph Kabila est rwandais tout petit. Toyoki, vrai ou faux, mais il y a yebaka, nasala na demiable. Na mona mama ya Joseph Kabila. Tant Laurent Désiré Kabila zo benga na Rwandais. Le John Numbi a dit que si fazala ka mama na été. Et c'est vrai.
na sala na demiat na afde la koti na 97 98 à 97 na sala na demiat na sala ki na demiat. Alors au moment la battre Joseph baso comme ça Joseph un Rwandais touti, mais au moment la battre Mutulokola, comment il s'appelle ce monsieur a témoigné pour naïe que Azar Rwandais matata mponyo asala de l'autre côté atongi s'il te plaît atongi université pour naïe pour nambokate Moïse Katumbi asala de l'autre côté battre la daye pour l'intérêt personnel pour la miette menga na boya babiloko na bango nazo bundela mabele patriote za mutu azo l'intérêt ya peuple intérêt ya mboka na ye. Merci. Patriote aza mutu aza kobundela intérêt ya peuple intérêt ya mboka na ye plus que otiko lobela makambo ya Joseph Kabila to glisser yango pemba moko panda makambo ane leki to tikali komona te ke Bishop Élysée alobela yango to yebite oza ko continuer toujours kaka na ba enquête na yo po tote komona bauti kofongola GLM tango mona kike bakonzi ya mboka bazwi décision ya kofongola nzela wana esalaki okoma naza nesengo nakotami na Kinshasa na lobakango na commune ya Kalamu na babotami na Yolo Sud na Avenue Kimwenza numéro 12 en face ya terrain la frégate tozalaki na papa Lito GLM groupe Lito Moboti oyo aza immigré clandestin akoti na Congo sans passeport sans visa aye kobotola GLM ezalaka te lelo tokomi na état de droit bana Lito bazwa héritage ya papa na bango. C'est ça l'état de droit naza na esengo ozane sengo lolengo aussi koloba mais kofungola na esali ke bato FCC ba bengi yango provocation obenga provocation lupango za yayo kongo lupango za di GLM groupe Lito Moboti Laurent Désiré Kabila atika lupango wapi na Kinshasa. Laurent Désiré Kabila atika la Joseph lupango place ni même fondation il y a Laurent Désiré Kabila sur boulevard ndako abatu Laurent Désiré Kabila le lupango na Kinshasa azana rebelle aina lupango na Kinshasa bobe la provocation pour un étranger bozo yewa na komi na ye fermier avant na katanga kuna na ferme l'homme le plus malheureux du monde azangi na esika kotambola na esika kokende congolais naïf bozo ke na kokumisaka moteur mayele suki. Je suis désolé s'il te plaît na 18 ans Joseph Kabila yoso moya alobi baba po kelasi atanga te lingala ayebi te lingala Joseph Kabila ayebi lingala te bandeko na oyo soi-disant bandeko na ye bayebi lingala te na bakandidat moko aza wana akendaki na mbandaka soko oza na image okolekisa biso oyo balingi bazoba biso tokoli na Kinshasa balingi bakosa yo kozoba wana mutu ayaki nango Francis Kalombo lingala Francis Kalombo azwa lingala wana wapi tomoni Katumbi akomi na Katanga balingi bazoba nga na kosa kate mito Congo candidat ya kozala ayebi lingala te akozala candidat te. Je vais vous dire une chose, en Afrique du Sud bazulu bazali bakosa bazali batwana bazali bikolo ezebele mais bango nyonso bayebi koloba Kizulu Zulu ezala kwa lingala en Afrique du Sud twana ayebi Zulu kosa ayebi Zulu mais nyonso na Kinshasa na RDC oyo na kozala candidat lingala ayebi te. Mais non j'ai 18 ans au monde aloba lingala asala discours na lingala mon mère maki ya kwa na caractère ambunda kateo une petite phrase mais asala discours na lingala asala discours na lingala te lokola na gola ndeko Fayulu alobaka na lingala il peut prendre 30 minutes na lingala ndeko Fayulu ndeko Fayulu alobaka lingala 30 minutes mamemi maki azoba momemi marki asala kateo ambunda kateo wala ni la chedi loko na munoko. Peuple congolais, notre candidat aux élections 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Dans 5 ans, il a déboulonné Kabila et Kagame. À
asali kaka 2 ans misala ezali vu le temps oyo bayambinga na koloba misala wana nyonso te candidat na biso na opposition indépendante élection 2023 c'est Félix Antoine Tshisekedi biso tokopostule na 2028 asilisa nanu makanisi aza na yango mabongiso aza nango mpona mboka Congo. Merci mwana mboka. Merci olobi ke mwana mboka Félix Tshisekedi asilisa no makanisi aza nango mabongiso aza nango mpona Congo. Lelo oyo tozomona fleur oyo elamuki ya bacoup d'état na Afrique. Tozomona bacoup d'état par-ci par-là, bacoup d'état eza kosalama lelo oyo sikoyo tengi totuna po bato misu balobi oyo wuti kosalama awa eza possible pe esalama epa na biso awa na République démocratique du Congo. Mais motuna na biso eza boye lelo oyo si arrivé que coup d'état esalami danger ekozala nini pour la République démocratique du Congo? Dans yoka s'il arrivait et non à conditionnel na travers Toboyi coup d'état pour Torozonga en 2001 Laurent Désiré Kabila Koufi babimise biso un Rwandais touti Joseph Kabila. Mais heureusement, quoi que l'histoire se répète, cela ne va pas se répéter. Tala président Kena Stade na match je crois ce qui a Zaïre na Soudan. Au monde le peuple sepeli nae mais na mboko au Gabon ba sepela na président wanate. Na Niger ba sepela na président wanate. J'ai en francophonie au moins même bayambi mokonzi mboka. Bakeku tout plus loin kosenga na mokonzi mboka après sa première dame bisou. Bon okobanda kutu coup d'état degene. On est en ndoto ya bababa. Coup d'état na Congo kosala matena a prophète. Na lobaki on émission na ngai pe na ekono bango lisusu na RDC. Je suis l'unique prophète au Adobe. Bamsu ba le barate. Balikation di kambe salami ba komu koloba. Un prophète al barani kambo fait salam. Bishop ezali titre ecclésiastique mais na ça le ministère prophétique. Na RDC atana ndoto coup d'état kosala matena. Merci. Atana ndoto coup d'état ekoki kosala matena. To sur la élection pour te glisser tozo bima. Bon, avant, on a tout kolobayo, on insistait que osa prophète, mais le loyo, tant tozo mona, bande kono misusu pe ba prophète au bazana awa na République démocratique du Congo, na place bate à batu Bible, na place bate à batu Jésus, mais ba komi kokota na ba fitilité, ba komi koloba plus, ba makambo eza hors biblique. Tant ko mona ba bavi wa nezo sa malelo yo. Okolo bani concernant ba makambo anezo salama ndeti toto mona mwa mboka Marcelo ko la musamo we o sa kufa déjà 8 ans ko lobaki papa we mande a komisi lelo ba jeune boye ozo préférer somba ilamba ya cher mais aux attend quelque chose na compte bancaire te est-ce que maloba wana eza makambo eza biblique to eza hors bible? Na pesio merci ingénieur Star Lima. Yesu baye koli baye koyebisa ye tolonaki bleu tokuti bambuma mosusu tolingi tolongola bambuma wana mosusu Yesu ayanolaki bango boye dans le champ de Dieu na bilanga na Nzambe il y a l'ivraie et le bleu botika yango na temps convenable c'est-à-dire mokolo Yesu akozonga baoyo ayeba konetolama baoyo aye te bangonde baoke na gauche bakosamba na Matthieu alobi bakoloba na ye tobikisa babeli tokangola tosekwisa bakufi toteya sango malamu akoloba na bango je ne vous connais pas serviteur de l'iniquité. Il y a une Bible alobi na lisusu boye on reconnaît un arbre par ses fruits. Message à Nzambe ezalaka avec amour, sagesse et douceur. Bao babimi libanda moto osambisa bango eza Nzambe eza ngai te. Nzambe apesanga ministère ya réconciliation, ministère ya jugement te. Merci. Apesa yo ministère ya réconciliation mais ya jugement te toza pe ko juger te okoki kozanga point de vue te parce que eza pe kaka moko aza na kati ya ba démarche o bino bozolanda komona pe lisusu mwana mboka Bosco pasteur Bosco kokende kolobela makambo ya fali na cher ke fali na minito aza numéro 1 mutaleki azate so fali asimba kisi eloko nini ezangi bino pe bo simba kisi pasteur est-ce que akoki koloba na batu so ezake muninga na simba kisi eloko nini ezanga yo po simba kisi?
nalobi boye bandeko mingi babungi nzela nazoyiloba avec sagesse ndeko tiaki communiquer nazotalisa bwanya na nga yango wana nazotalisa bwanya na nga. Je ne m'adresse pas aux individus. On reconnaît un arbre par ses fruits. Évangile ezali côté ya sango malamu ya Yesu Mastia ko présenter ekulusu ndenge apôtre Paul alobi la prédication de la croix. Et dans Moukana na Galate, apôtre Paul alobi, si je dois me glorifier de la croix de Jésus-Christ. Bate ya Yesu, batika bendividi, batika balanga nzembo, balakisa batu Yesu, ba réconcilier mokili na Nzambe, na nzela na œuvre salvatrice, o salama ne kulusu. Wana conseil na pesi bango. Voilà conseil au Pessi Bango. Est-ce que les loyaux sont en élection? Est-ce que les loyaux sont tikali na 3 mois d'élection? 3 mois d'élection. Est-ce que au moins que élection et au salamana délai constitutionnel? Mutuna na eza malamu. Nazali président ya sénité. Mutuna wana na kosenga na ndeko Denika Dimasoka landi yano. Alandi émission na biso to tonga Congo ya ingénieur Star Lima. Ndeko Denika Dima yanola biso. Po ba opposant mosusu bakomi ko banga élection, balingi dialogue, po batia ba ministre ngai pe na boyi dialogue. Biso dialogue. To kende na élection. Ba mingi ba dibaki élection, batani ete bako voter ba bo wapi. Na Kinshasa, ba parti politique mingi na Kinshasa, basa la matinée politique, pas même 300 personnes. Ba Congo bazana batute. Na kasa imi bale bazana batute. No Kivu Sidi Kivu Maniema Kisangani Équateur bazana batute. To kende na élection. Ndeko Denika Dima mema biso na élection. Ndeko Denika Dima amema biso na élection lolenge prophète bishop Élisée Azako Loba. Lelo yo toso lazala pena sincère na motuna nanga o naza kotuna. Lelo tango zomona mwana mboka Félix Tshisekedi. Na ba action na asali na makambo nyonso tu oyo a réaliser tokoki koloba bilan na ye eza positif lolenge po touti komona na RTNT bakomi kobimisa ba elema asali ba makambo bebe asali bilan na ye eza positif lolenge ba yi pouvoir baza koloba to ba yi majorité ne baza koloba to bilan na ye eza négatif ndenge bandeko ya opposition baza koloba ki mwana mboka Félix Tshisekedi asali eloko te. Quelle opposition? Moi, je suis dans l'opposition indépendante. Parce que dans l'opposition radicale, parce que dans l'opposition républicaine. Opposition, c'est-à-dire adversaire, c'est-à-dire mongunate, nakolo baboye. Je parle avec des évidences. Armée Koufaki, le nom armée Angwane Badiko Tongama. Joseph Aboma armée, Atiaba généraux, colonel, officier supérieur, il va Rwandais tout qui na brassage ya CNDP na M23. Bazati na police infiltration. 2. Kagame avait la même mise sur la RDC. Aujourd'hui, l'ambassadeur ya Rwanda, relations diplomatiques et santé, c'est Félix Nabilanaï. 2. Rwandais, société d'aviation ya Rwanda, et là sous la Congo, bilan ya Félix Tshisekedi. 3. Usine ya raffinerie ya or na Kigali et Kangama, bilan ya Félix Tshisekedi. 4. Premier producteur na ser mabele kolte ezate ezalaki Rwanda, lebe ezali susute, bilan ya Félix Tshisekedi. Mama Yemo Mobutu atongi abote akuta yango, même Kasavubu akuta yango, Laurent Désiré Kabila akuta yango, Joseph Kabila, les Rwandais touti, akuta yango. Félix Aye, atongi mama yemo. Centre ya Kitona, talendenge babongisi. Kende na Lubumbashi, deuxième centre hospitalier. Sendwe, babongisi. Stade, bangola bazotonga. Fifi Masuka, makambazo sala na nino kuna na Lualaba, Félix. Na vila Kinshasa yozali. Barabara ya vila Kinshasa, Félix, tokende lisusu wapi, na 145 territoire, wana kutu na kolobate, na sukisi ya kolobate, bilan ezali positif. Congolais,
tika mutema mabe. Bila moi mboka Félix Tshisekedi lolingo si kolobaki ezali positif congolais tika mutema mabe ndenge Bishop Élysée aza koloba. Toti koyoka yo uti kolobaki balabala ya Kinshasa awa etongami me wana tebi keza mwana mboka Gentili ngobila mutazo sala tala lolinga ezali gouvernement central. Nasi sa question nanga Bishop Élysée mwana mboka Gentili ngobila kala mingte a tozomona déjà ouverture ya zando lenga sile ko la kabiso mais ozomona te gouverneur asala quand même ça na ye. Écoutez, balabala wana nous j'ai dit ezali misala ya gouvernement central. Gouvernement provincial asala kanzela te. Bati ko kosa bino. Ezali misala ya gouvernement central. Aboma zando tozo sela. Deux, opération yaki na yango coup de poing. Balabala nyonso buki banda kutititi esika bukaki ya sali nini. Qui ni propre, qui n'est pas sanitaire. Ayeli susu Gentili ngobila alobi na batu. Alobi qui ni bopeto. Opération zéro trou. Bilan est négatif. Bilan opération négatif. Bilan ngobila est négatif. Comment ayeli biso mabato bakufi na Kenge na Bandundu na Bakongo na Bandundu kuna bayaka na basuku tango azalaka gouverneur na Yumbi batu bakufa c'est ngobila. Ba opération ya barin c'est ngobila avec nani mokonzi ya police ya uti kolongo la sengi na justice et la général Kasongo na ngobila. Bamonde batindi ba policier balati tenue civile bazo kanga batu balongolaka batu barin c'est ngobila avec Kasongo. Moi nous sommes en prison à uti koloba batu musu balobi na prison bazaka na téléphone te mais non nga na tala batu ebele na prison bazaka ba téléphone to sur na bango libanda hein na pesi ka ezaka reconnu te kozana na kati ya téléphone kozana na téléphone na kati ya prison par rapport ya loi où eza na prison kuna. Excusez-moi, laisse-moi te dire avec muku nazalaki na prison na téléphone to so ninga na Afrique du Sud. Mon pasteur archevêque Coutinho azalaki na prison nga na ndaku na lemba salongo to so na téléphone batu kokosa batu quoi batu kokosa batu Eliezer ayebe loko te azokosa babiloko moko na ebite na boke na ba détail na ebite batu baza na téléphone bazali botu na même général onani Edi Kapel le colonel avec na téléphone bazé belé ba téléphone c'est ça bate beba na téléphone bazé na téléphone ngala oso papa na ngamudi mo Coutinho asali 9 ans na prison to bino solo na ye na téléphone so benganga avec muku na coach asali 3 mois ngana free dito so na téléphone. On va pas faire pourquoi. Eliezer Banganzambe. Eliezer, on a salé la nani Banganzambe. Merci Lolenge oza koloba toza ko continuer toujours mais so lobi ke moi mboka ngobla o se lo te to tu ko mona auti ko sala nzela ya route elenge sa route wana ezala te bana makana minto bazala ko sepela mabe. Avait profité la misala ya gouvernement central. Tobeta masolo mboka ngobila c'était pro Kabila. Ngobila dingaka chef de l'état te. Ngobila azali na sima ya bagwande tuti ni bagubewa. Ngobila azali moto mabe mokomi azalaka gouverneur na kuna na mai ndombe na Yumbi batu bakufa azana ba souvenir ya mabe. Je n'ai même pas parlé de lui. Azali exemplaire te. Merci. Mais plus que actualité eza ko tinda biso to loba toujours to ko continuer to te ko mona na congrès na bango ya ACP na congrès ya ACP bango pe basi ko désigner mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président na bango mais yona ye bozokumisa to boza ko soutenir mutu moko mais pourquoi oza ko bundisa ye nazo ngala bundisa ka mutu te na ba ba maloba na yo ndenge oza ko loba bongo na bundisa ka mutu te nazo loba ke ngopinda azali pro rwandais libongo moko eza na route ya poilu ya ndeko na biso atika biso c'était papa azali mobutiste libongo wana ba rwandais basomba yango batinda ngobila somba yango libongo wana ba rwandais bakotaka Brazzaville matin midi soir na dénoncer ngobila za mutu mabe
na yo bana eloko moko yo basi mende aza na union sacrée tozana langage moko mende aza mutu ya aza na union sacrée po ali ya fufu mingi baza na union sacrée po bali ya fufu mpona nini biso tokoti na union sacrée te po tokoki kosangana na bakabiliste mingi bakoti kuna po base retrouve ngoi kasali nakozana langage moko abomi bato ya mboka ne na mbujimai bake kobatama na union sacrée nakozala po bango te ngoi kasali soka azoloba mpo na président est ce que alingi président mende alingi président bapapa yo ozotanga kombo na ye wana alingi président balingi bazwa baposte base retrouve bakimi na union sacrée me bazala bolingo mokonzi ya mboka te merci tosilisa na congrès na bango tomona badésigné mwana mboka Félix Tshisekedi aza candidat président na bango mais na surprise otomoni komona mwana mboka Jekoko Gérard Mulumba azalaki pe na kati ya congrès na bango wana yango siko tomi tuni babande na bango ko distraire biso na o koto alobi ke gouverneur azosala mabe o koto alobi ke gouverneur agiraka mboka na téléphone mais tomoni susu na congrès na bango asili kozala wana to pe mwana mboka Gérard Mulumba alakisika bonne fois o bakino bazala na parce que babi bakino tozala na mutema munene kino ata osali mabe aolakisa ne mabe te mais aoluka toujours aluka to sola kaka surprise wana tango monaki yango na makambo nyonso tu ete koleka entre bango mibale okolo bani na koloba boye na mokili moto asambelaka pe moto aza na mayele azongisaka mabe na mabe te soki azalaki invité nayebi te soki bainvitaki ya boya nayebi te wana soki mokolo nzambe akosala yo grâce ozwi ndeko Jekoko tuni ya koyanola yo naza Afrique du Sud namoni nanga mais eza non événement mpo nanga. Merci. Merci Bishop Élysée to komina biso vraiment na suka ceux qui ont mot ya ko conclure pour une émission ya mokoma lelo ko kolbanini. Toza sus na temps 2011, 2006, 2018. Nous au sein de l'opposition indépendante touti na congrès notre candidat c'est Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Toti kaye asisa msala na ye na 2028 biso to postuler. Na ba niveau nyonso ba candidat wana baizali ko baye baza ba homme d'affaires basusu bazali au service ya ba mindele peuple to linga ba candidat wana te oyo nyonso nazongeli la répétition est pédagogique azalaki membre ya PPRD un parti néo-nazi asali parti politique na ye bo voter ye te. Merci. Merci pour vous accueillir belé ya kolanda biso lelo na mona mboka Bishop Élysée boyoki lolenge ya siliko loba boyoki na ndenge ya siliko manyola boyoki lolenge asili vraiment ko lobela donc azalaki vraiment clair na ba dire na ye azalaki vraiment sage na ba réponse na ye boyoki maramnyo surtout to sololi pona ko sala commentaire te donc ngala bino to kutani mbala sima kaka lolenge na za koloba na yo muto zibiso mbala ya lelo partager émission partager ko tsala te ke élément oyo esuka kaka na téléphone na yo to esuka kaka na ndako ayo tindela pe bayimbo ka tindela pe bandeko o bazwi temps ya kotala te kasi partager émission s'abonner pe ko bosana te lelo toza na 4000 abonnés ceux qui to komi na 10 000 to 100 000 ezaka ka esengo na bino po ba oba koma bino nde bo pesa bango to bino nde bo sala ete ba yeba na ko koma na ba abonné oba komi na ngwala okay na zangi sarate ko pesa merci na nkolo o apesa rapema donc merci na ye merci na maman Rachel Ngoi o apesa Starlili ma confiance na kata chaîne o merci aussi na papa Kyungu o pe azawana apesa nga toujours opportunité ya côté de makali boso na bino pona kosola na bino makamuni za koleka na kati ya mboka merci na Eldi Shaliba wazaki na sima caméra Steve Kambanga donc merci na bandeko nyonso surtout bino oyo bochaki ba connexion na bino bozaki wana du début jusqu'à la fin ya kolanda biso donc na pesi bino merci ngai na bino to kutani mbala sima kaka ndenge naza koloba toujours émission to rubrique auto bana ko sala bientôt to lancer yango déjà téléphone ouvert et osenga bokota bozala déjà ebele oyo baza pour émission wana boko mapeka na commentaire to tia
sujet bozana boza kobenga toza kosola na bino po communion na biso na bino esengaka bongo, c'est-à-dire nga na oyoka bino bino be boyoka ngai. Donc cette fois-ci to lancer rubrique ya sika téléphone ouvert ou eza question à votre réponse, c'est-à-dire to tia sujet to tia question moko wana bino bozana pona koyanola na prometa bino to sola makamba ba député mais kala minte bokozo yango kaka na kata chaîne o bobonga makaka. Donc s'abonner, activer cloche de notification pour et permettre que ceux qui ont éléments aux amutuels bosso ya kolanda yango. Merci.